Mbote mbote na balandi nyonso tu ya émission Kombola Kombola Bopeto. Congolais congolaise nyonso bisika oyo ozwami yeba na kofongola misu, yeba na kozala vraiment mayele makasi, yeba na kosala penza ba analyse parce que lolenge oyo makambo ezali kotambola ezali penza kosala pasi mingi, ezali penza kokende mabe ya makasi. Nalingi nayokisa bino audio oyo bauti na kotindela ngai tango nalandi audio yango namoni ke ekozala malamu nayeba na kosolola na bandeko na nga ba congolais pe ba congolaise. Nayeba na kosolola na bandeko na nga ya bato na mangala pona moko na biso quand même bisika oyo azali ayeba na kozwa mwa ba précaution moko boye, ayeba na kofongola misu na mwa makambo moko boye o peut-être a négligeaka. Yango nalingi ke biso nyonso tu toyeba na kotia vraiment litoyi pona kolanda penza audio oyo nalingi nayokisa bino. Donc un instant natia yango boyoka makambo nini oyo elobami na kati na audio oyo. Ba ndeko nyonso, bonjour, bonsoir. Message oyo est un message moko très important à nos frères et sœurs congolais, congolaises. Juste pour vous partager quelque chose qui m'a beaucoup touché au point que dans la somme moko boye na qui m'a lili na lingai ko gardango nanga moko te. À mon avis, c'est très utile. On a partagé mon abisso nyonso et tout mais comme ça la large diffusion. Par moment tozo diffuser ba makamusu ezanga tina mingité, ba masolo ba couple ba vie ba ninga. Mes réflexions oyo eza tellement importantes. Vie ndenge nazoliam. J'habite Paris depuis de très longues dates. Nakenda ekotala bandeko nanga moko na komi kuna lisolo na kuti kuna mdesenginga na partager na bino makambo. C'est que ndeko moko ya biso ya mwasi akendaki na enterrement moko juste samedi ya lobby parce que aujourd'hui toza dimanche 12 et que makamnato ba mesami samedi à lobby 11 janvier 2020. Oui, ndeko wana akendeki na enterrement bakendeki kokunda ndeko moko ya biso akufaki a cimetière ya Pantin. Ba o ba fandi na Paris ba yebi cimetière ya Pantin. Ba komi kuna boye ba gardien ya cimetière ya Pantin baza bikolo ebele moko na kati na bango to mibale bazaki ba Camerounais. Ba bandi ko yebisa bandeko na biso ba Congolais. Mais vous les Congolais on vous comprend pas. Biso toza ba gardien na cimetière oyo. Bozo ya ko enterrer batu. Boza déjà ebele et bozo zala très bien habillé, sapé, ba souki bilamba cher. Ba mususu même ba obunda na cimetière, ba mususu ba problème ndenge na ndenge zo salama. Et là au moto biso tomi tozali komi tout na état ba gardien cimetière. Tolobi to yebite soki ba Congolais bazali ko réfléchir na likambo to soki ba oye bango. Alobi tozali ko kunda au moins 50 Congolais par semaine. Je pèse mes mots et je le répète. Tozali ko enterrer au moins 50 Congolais par semaine. Tozo compter. Alobi trop, c'est trop et comme trop. Alobi botala likambo bien. 50 ans tozoloba eza kaka na cimetière o ya Pantin. Aussi longtemps, la cimetière muso eza sans compter o ba okufe pa na bino. Bon monite ke ba okufe belé. Comment vous réfléchissez pas à ça? Bon mona lobi na ngoto moni su bato ba ye balata pe kitoko ba discuter na ngobe ba kenda bango ba musu ba omela masanga ba musu bazo yemba ba nzembo. Balobi e komi ko choquer biso. Yango to lingi to interpeller bino. Balobi ba chino baze belé na mboko. Mais tant tozo tanga ba dessin ba chinois
tozo kundaka ba chinois au nombre de 4 par mois. Aussi longtemps ba congolais baza au moins 50 par semaine. Il faut réfléchir bien. Mais où est le cimetière quand il y a Pantin? T'as la cimetière à Père-Lachaise, t'as la cimetière il y a Évry, t'as la cimetière il y a Grande-Borne, t'as la. Abibo réfléchir na likambo malamu mingi. Na yoka ki malili na zaki na mwasi na ngana baninga na nga. Na obi na otika likambo na ngai moko te. Yango na lobaki na kabolango. Toyokango. Et total dans la mesure du possible, il y a au minimum sika. S'il faut comme un amateur, il y a bakondi. Et comment? Il y a mis balé. Ce que vous avez un doute, il y a un simple. Qu'il y a un cimetière à Pantin, ou soit il prochain en enterrement, ça l'ango discrètement. Mais quand on a vigile, il y a cimetière, il y a Pantin, il y a Ipsao. Bande qu'on a malobi, et comme il y a un niveau même que mère, il y a Pantin. A comment il kolinga koboya ko faire voter la mairie babanda ko refuser neti bibemba ba congolais pour comme trop alors bité que ba retourne sur les cimetières wana ngam na lobby que peut-être ba retourne sur les cimetières. Vous vous rendez compte? On a besoin de réfléchir total là si ça cache quoi derrière et pourquoi seulement les Congolais. Message on a zaki na ngwe suki wana to o ezaki important à partager na bino yango. Mais là, on a une backstasiko et zani. Donc, tu réfléchir dans moi si nanga to moni ke cause là. Total la bablo na soto ulia. To ba o ba link ulia ka bilo ko mboka total. Na on peut exemple mo biso sto ke na osomba ba kotis na Belgique. Mais tu remarqué na bambula no so na sai na Paris, so na ke somba ba kotis na Belgique. Ata mundele moko ya ka osomba mbazati. Taba jambo na biso mineni. Mundela tamo ya ka osomba ngo azati. To mituna la question te. Question mi bali. Ba fima ka ba viande wana ndenge nini. Comme preuve, kamata viande à kotis. Tiango na maya moto. Ozoto kisango tala couleur ebimisaka. Ebimisaka couleur moko ezoye banate couleur chocolat rouge. Obi ba fima ka ngona nini. Mais bato bazo ta Allemagne, Italie, Londres. Na ba valise amine ne bazo ya osomba ba kotis ba o défi sango. Na za contre bato bateka ba kotis na Belgique te. Mais na obiga à to réfléchir. Peto me ko kabula message na bato mingi si faut yo comme pas président Félix et comment. Nzamba pambola biso, pensez vraiment ya comme ça message na mutu nyonso. To look la on ba bref ya OK na cimetière à Pantin to yeba, mais pas en groupe, pas en désordre. Pour nouvelle et de musica. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous ouvre les yeux aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe sur nous Congolais. Merci. Nzamba pambola bino. Bandeko na ngai naza sûr ke bino nyonso tu bolandi audio oyo. Nasi bolandi vraiment audio oyo ndenge ndeko auti na kolobela biso. Soki na lobi ke na mekana no pe ko sala moi ba analyse. Moi je pense que en tout cas ces derniers temps vraiment il y a eu trop de morts. Baliwa penza ya ba Congolais esalemi mingi. Koyoka kaka audio oyo ndeko alobi ke na France na cimetière o auti kotanga wana alobi ke 50 personnes baza kokunda na kati ya cimetière wana 50 personnes ya ba Congolais oyo bazokunda na kati ya cimetière wana. Koyoka déjà 50 en tout cas eza ebele. Eza ebele ke baza kokunda 50 personnes na kati ya cimetière wana. Sikoyo esengeli tomeka nanu mituna. Eloko nini oyo ezali koboma ba Congolais na lolenge wana. Parce que ba gardien wana quand même ba meki kotala ke ba chinois pe baza ebele. Mais ba chinois bazokoma na nombre oyo ya ba Congolais te. O baza kokufa.
eza dit à quoi? Eloko nini oyo ezali vraiment koboma ba Congolais na lolenge wana? Et soki nalobi nameka kokota vraiment pe na idée nakende ka na même angle d'idée oyo ya ndeko ya pesi audio oyo atindeli biso audio oyo kolanda oyo ye alobi ke amekaki kosala mwa analyse na ye na mwasi na ye mpona komeka kocomprendre eza nini oyo ezali vraiment koboma ba Congolais. Alors mpona ye namoni abeteli sete mwa moke na likambo etali ya kolia. Alobi ke non tango bakendaka kosala ba achat na bango donc ya kosomba peut-être ba cote wana bamonaka mingi ezala kaka ba Congolais, mingi eza kaka ba Congolais, eza rare omona vraiment mundele côté wana na ba ranger wana kosomba ba biloko wana. Yango na lingi na meka pe nano kobetela sete vraiment pona likambo wana. Congolais eza bien nengo lingi kolata. Congolais eza bien ndengo linga toujours kozala propre, donc olingaka toujours kotie eloko a valeur na nzoto na yo. Eza bien. Mais eloko oyo eza passe pa na yo Congolais, eza ke olingaka ko dépenser mingi pona ko latisa nzoto na yo, pona ko bongisa nzoto na yo na ndenge ya libanda. Mais kokotisa biloko kotsaka na kati na nzoto na yo o dépensaka olingaka kosala dépense makasi kote wana ti. Olingaka kosala dépense kote wana te. Or que na français bazoyebisa biso balobi ke l'homme creuse sa tombe par ses propres dents. Mutu ndenga zawana donc akreuzaka tombe na ye. Akreuzaka tombe na ye kaka na minu na ye moko. Na minu na ye moko nde azali ko creuser donc tombe na ye. Donc c'est pour nous dire que biloko oyo to liaka ezaka na influence mingi na banzoto na biso. Soko ozolia malamu ekopusa pe mwa mikolo na yo na se na moi oyo. Mais soko ozolia mabe eko diminue mikolo na yo pe na se na moi oyo. Pourquoi? Parce que soki ozokotisa biloko ya mabe na nzoto ezali kokende ko créer yo ba maladie ya ndenge na ndenge. Eza kokende ko créer yo ba problème ya ndenge na ndenge oyo ke ekoki ko précipiter liwa na yo. Mais soko ozolia malamu okomona ke non okobana toujours kozala na bonne santé, okozala bien pe ekosala ke mwa mikolo na yo eumela na se na moi oyo. En tout cas eloko o ndeko alobi ese eloko moko tomeka vraiment kofongola misu biso ba Congolais. Tomeka vraiment nanu kosala mwa ba analyse ebele biso ba Congolais. Tomeka nanu kozala pe prudent. Na biloko oyo tozokotisaka na minoko na biso. Na biloko oyo tozoliaka parce que partout place nyonso Congolais azali okomona ke balinga toujours kosomba mingi ba mipanzi. Na yebite soki ezalaka nini soki donc ndenge toya na bapoto yango oyo misuni mususu on dirait tomonaka te. Misuni mususu on dirait tomonaka te donc ekomaka ba mipanzi okomona ke no soko kiata na ba bateau wana. Neti babiso batozaka na ba felandawa. Soko kiata na ba bateau okokuta kaka tala ba Congolais ebele. Baza kozwa penda ba kilo ya ebele. Omona mutu akozwa ba 10 kilo, ba 15 kilo, ba 20 kilo ake otsa na kati ya ndaku na ye. Babiloko wana nyonso tu eza penza malamu te soko landeli okomona ke non batu bazolandela ngo kaka pona moins cher. Batu bazokufela mipanzi kaka pona moins cher. Ba makoso babiloko oyo eza ke bango moko ba mindele ba s'intéressaka nango te. Donc biloko ka ba mindele ba s'intéressaka nango te yango wana oyo ba Congolais ba s'intéressaka nango. Omona ba makoso ba biloko etondi ba mafuta mingi biloko wana kande ba Congolais balingaka. Donc ba biloko ezalaka ke mundela azotia na yango kate yango ne Congolais atiakaka. Nyonso wana soko landi source nango eza parce que Congolais alingi ko dépenser belé te pona biloko akolia. Congolais alingi ko bimisa mbongo ebele te pona biloko akolia. Ezala ba broleri wana. Mukomsusu na landaka video moko. Non mama fallait que na lukango lisusu na meka kotalisa bino na landaka video moko bazolakisa ba broleri wana ndenge nini basala kango. Bazoka mata bazotia soki ezaki eloko nini bazali kotia na kati ya ba broleri wana ezo vimba.
omona ezalaki mokie ezovimba ezokoma minene. Est-ce que babiloko wana bazokotisa wana ezozala danger te vraiment mpona basante ya bato? Biloko bazokotisa po ekomisa babroleri wana minene. Donc broleri na français eza lokola soso wana ya pete, pardon. Naloba yango kana lingala soso ya pete. Basoso ya pete wana. Bakotisaka soki babiloko nini nango wana na kati po soso wana evimba bato balandela kaka munene nango basomba. Mais orke babiloko wana nyonso tu eza bien te po na santé ya mutu. Eza malamu te po na santé ya mutu. Mundele komona soki akoti na kati ya magasin po na koluka eloko. Mundele omona soki akoti na magasin po na kosomba eloko. Okomona ke aza vraiment kopona. Azopona eloko ya qualité. Azopona eloko ya malamu. Okomona aza alandelaka do ba détail nyonso. Est-ce que eza na ba graisse ebele? Est-ce que eza boye? Est-ce que eza boye? Donc alandelaka nyonso wana. Mais Congolais azaka na temps wana te akolandela babiloko wana. Il suffit ka batango moins cher. Il suffit ka eza na prix moko ya se. Soki eza kaka na prix moko ya se okomona ke non akonduka ngonde penda ya konduka ake kotia na kati ya ndako na ye mpona kolia. Or ke biloko tozolia yango kaka nde ezali ko créer ba maladie ya ndenge na ndenge na banzoto ezobota ba problème ya ndenge na ndenge na ba santé eza ko précipiter bato ebele na liwa. Congolais komona bafuti yo mbongo ozwi mbongo za nango mais okokende na magasin ya cher okoluka kaka elamba oyo eza ya cher okoluka kaka saki oyo eza ya cher pona nini po ntango okokende feti okende kodendela ngo bato oke kolakisa ke yo mutu ya mbongo okende donc kosalela ngo lofundu. Mais pona eloko etali kolia na yo moko kolia oyo eza na avantage na yo okomona okolinga kodepanse ebele te okolinga kosala dépense ebele pona ngo te okoluka kaka babiloko ya ba moins cher okoluka kaka babiloko oyo batie ba réduction okoluka kaka babiloko badate nango elingi expiré okoluka kaka babiloko moko oke donc oyo penza ke eza ya malamu te donc ezotalisa biso boni yo moko Congolais ozalaka mafu po na santé na yo oza mafu po na santé na yo donc oza na souci ya santé na yo te oza na souci ya santé na yo te. Surtout biso bana basi okomona ke non olingi kaka bakabelo kabelo wana pe oke koluka kaka efezaka ya cher pe ya milai ti soki kuna nyonso wana mpona nini po olakisa baninga na yo basi ke ngande mutu na simba ya mbongo ngamuna na mbongo ngande na sombaka bakabelo ya cher. Ok okoki koluka pe mwa eloko moko ata ya moins cher pe obongisi nzoto na yo obimi pe mutu na miso obimi pe malonga na miso ya bato parce que nayebi na ngai ke eza nango ndenge na biso Congolais eza na Congolais moko te alingaka azala salite ya na Congolais moko te alingaka azala bizarre ya na Congolais moko te oyo alingaka ke non azalaki mvwangi ntina te liboso ya bato donc Congolais nyonso alingaka azala bien. Et puis identité bayebelaka biso na bandeko mosusu ya baafricain bayebelaka biso na identité wana ya bopeto bayebaka biso na identité wana ya koklase eloko bien na nzoto bayebaka biso na identité wana na nde tolinga fashion ndenge tolataka nde bayebaka ke wana aza Congolais. Eza nango mabe te parce que oyo eza lokola héritage na biso ya kolata bi eza lokola héritage na biso mais tokanisaka nde na topansaka nao mingi sur santé na biso parce que okoki kobongisa ndenge wana otepe na babiloko ya cher na nzoto o bamazatomo o bayoji o ba mk o banini baversas o soki banini banini do bamarke nyonso tokoki kotia na nzoto na yo mais soki nzoto wana oyo elataka elamba wana ozwi bandenga ko entretenir yango te ozwi bandenga ko prendre soin nango te ozwi bakolesa yango malamu te ozomona te ke eza pe likama okokufa bilamba na nyonso etikali okokufa biloko wana nyonso tu osombaki etikali. Zala nanu na souci na yo esusi ya nzoto na yo Congolais zala nanu na souci ya santé na yo Congolais Congolaise zala nanu na souci ya santé na yo
lukaka olesaka nanu nzoto na yo bien donc ekozala kutu mie odepensaka ebele mpo na sante na yo oleke odepensaka ebele mpo na kaka kolatisa nzoto parceke nzoto wana soki ebeli nzoto wana soki kaka ezwi problème nzoto wana soki kaka o ebebi okokoka na o lisusu kotia babiloko wana ya cher te na kati ya nzoto wana okokoka lisusu kolata malonga okokoka lisusu kolatisa yango babiloko no wana te ya bagriffe eza na bato mosusu okomona ye kutu likambo akolia malonga na mutu na ye kutu elekanaka te isanfu nyonso kaka akute nango ale donc alandelaka te l'essentiel mpo na yeba tia moins cher oke mundele soki atia eloko moins cher ayebi pourquoi atia yango moins cher ayebi pourquoi sikoyo yo ozalaka no mpe na possibilité akosomba eloko ya kolia ya cher ozalaka mpe na possibilité wana mais yo olingaka te donc yo so oke kosala baprovision na yo donc yo omonaka no kaka babiloko ya moins cher omonaka kaka babiloko wana kaka banini bamipanzi fime bamipanzi ya nini oke bamipanzi wana ezopesa mpe bamaladi bamisunya bangulu wana omonaka soki baoteka bamisuni mosusu wana ezalaka cher bameme bantaba nini mosusu wana ezalaka cher mais soki ekomi kaka likambo ya ngulu donc bateka yango kaka moins cher mais bokota bosala mpe na baanalyse bokota nanu bosala barecherche boyeba nanu mosuni ya ngulu boyeba avantage nango na désavantage nango na kati ya sante ya mutu bosala na mwa baanalyse nango boyeba avantage na désavantage nango eza mpe kobebisa banzoto ya bato ezobebisa bavie ya bato me bato balingi kaka musuni wana nyonso wana mpona nini bazolandela kaka moins cher wana bato bazolandela kaka mpona moins cher congolaise zwa conscience congolaise zwa conscience audio oyo ndeko oyo asali einterpele biso audio oyo ndeko oyo alansele biso einterpele biso tomekana kotala mpe biloko nini oyo toliaka tomekana kotala biloko nini oyo tokotisaka na nzoto na biso ezala ta soki kosomba bamanteka yo ozwaka bamanteka ya moins cher oke eza na bamanteka mosusu oyo bazolobake manteka oyo eza bien mpona motema manteka oyo ya légume eza bien mpona sante manteka ya bo mais yo tellement olingaka kaka eloko ya moins cher oke koluka kaka oyo wana batie mpenza prix ya suka wana ya moins cher yango nde yo osombaka donc ozomona il faut vraiment tokeba na babiloko oyo toza kotiaka na minoko na biso oke na kati ya magasin zwa mpe manteka oyo ezali oyo omoni ke ekozala bien mpona sante kolandela kaka prix te tomeka nano kotika makambo kolandela kaka baprix tomeka nano kotika makambo kolandela kaka baprix parce que kolandela kaka baprix wana tozokufa ebele kolandela kaka baprix wana bamort ya cascade ezosalema parce que biloko mosusu eza bien te mpona sante biloko mosusu ezali kobenda bamaladi ebele na kati ya banzoto na place osombaka babiloko ya cher mekana mpe komekana kodiminue nanu na badepense osalaka ya babilamba mekana kodiminue dépense na osalaka babilamba badepense osalaka ya bakabelo surtout biso basi meme ata babiloko ya bamaquillage oke kosomba kaka bapoudre yo mpo ozwa poudre meme ata poudre moko ya moins cher ekoki nango mpe kosala yo bien yo epa na yo nono mpo obima kaka grand prêtre mare il faut kaka poudre wana ya cher poudre wana oyo eza ya prix ya likolo yango nde yo fozwa rouge à lèvre ka ya prix ya likolo yango yo fozwa crayon ya prix ya likolo nde yo fozwa nyonso wana mpo ani mpona kaka omilakisa koza grand prêtre mare mais ntango oke na magasin osomba biloko ya kolia yo oponaka babiloko wana ba moins cher oponaka babiloko wana ya ba moins cher oyebi ke audio oyo epo interpele biso nyonso tosalaka baerreur wana deux fois
ezala ngamu to pe na osala bino video tosalaka berere wana tosalaka berere wana mais video o eya kointerpele moko na biso tomeka nanu mpe nanu kobongisa nanu mwa makambo mosusu tomeka nanu mpe koarrange nanu mwa makambo mosusu ke ntango oke na magaza biloko ya kolia somba biloko oyo eza bien mpo na sante somba biloko oyo ekosala nzoto na yo malamu enoko lukaka babiloko oyo eza na prix ya sese alors eza na badesavantage mpo na sante mundele afutaka quand même mutu nyonso tu mbongo mpona ke mbongo wana koka quand même kolia bien yango monaka ata na bakalkili oyo mindele basalaka so neti mutu par exemple azosala te monta bafutaka yo komona ke no mindele bakalikilaka yango do eza na somme moko mpena batiaka ke na journée mutu akoki olia boye momona na biso bakongolais toliaka mwa ya somme wana mpona nini mpona tokoka koekonomize mbongo mosusu mpo mbongo wana epermettre asomba saki ya cher omona mutu ta mosusu asalaka te mais azalaka na biloko moko elamba moko doko asomba ya cher basapato ya cher asombaka babiloko ya cher mais siko kotala asalaka te nyonso wana mwa moke oyo azwi wana akoprefere ake kosombela yango elamba ya cher akoprefere asomba sapato ya cher akoprefere asomba saki ya cher asomba kabelo ya cher mais mwa mbongo etikala oyo kotikala ya mokie wana ale yango akomi kobundana mpona biloko akolia akomi koke kolukaluka kaka babiloko wana mpenza ya prix ya suka babiloko wana oyo ezaki ya bamoin cher mpo atia na nzoto na ye azobosana ke balobi ke mutu akrezaka amitimolelaka libulu na ye amitimolelaka libulu na ye na minu na ye moko kaka oyo ozolia yango nde ezokeye kodetruire yo soko leloko ya mabe soko lepe ya malamu ekepe koconstruire yo na kati yango bandeko na nga bakongolais bakongolaise audio oyo toyoki biso nyonso oyo einterpele biso einterpele congolais nyonso place nyonso yo oza yango ndeko kabola mpenza message oyo kabola mpenza message oyo ekomela congolais nyonso place ye azali soki azalaki na mwa négligence kote makambo kolia ameka nanu kobongisa eza na babiloko mosusu todimine yango na baachat na biso tosalaka ya mwa babiloko mosusu tobana mpe koelimine yango misusu eza kutu koelimine vraiment complètement tolia bien ndenge bamindele baliaka osalaka ozwaka salaire na yo mais pourquoi kolesa nzoto na yo malamu ti omonaka mpasi okolamuka na ntongo yo wana oke na mosala oke kosala bamisala makasi mais pourquoi mpo okoki kolinga mpe teke olia malamu mais yo kokufela mbongo na yo kaka odepensaka na bamakambo mosusu odepensaka na bamakambo mosusu mais oyo etali sante na yo moko ozonéglige babiloko nyonso tozotiaka na nzoto na biso ifo moko tomekaka mpe kosala barecherche sur yango tomekaka mpe kotangaka sur yango mpo toyeba estce eza bien to eza bien te parce que bato bazala na kati ya bamagasin wana bango batiaka na bango kaka biloko baoluka na ba bambongo na bango isanfu na likambo etali ya sante na yo bango mpona bango eza bazotia bazoluka bambongo na bango mais yo moto ozosomba mpo tia na nzoto na yo ifo yeba keloko nazosomba oyo mpona ke ekolia estce ekomemela nga bolamu na sante to eke ekodétruire sante na nga parce que koyoka ke 50 morts par semaine bazokundaka na cimetière wana ya plantain soki plantain kombango balobi pantin soki kombango nini boye bino moko boyoka ye na audio wana bolimbisaka bandeko na nga 50 personnes na semaine eza ebele 50 personnes eza ebele siko baliwa wana ta mosusu bandi komeka koyeba nini yango ezomema bango ndenge wana ta mosusu eza na babiloko baza kolia biloko bazotia na kati ya nzoto na bango yango moto ezokeye kodétruire biloko bazokotisa na kati ya banzoto na bango yango moto ezokende kodétruire congolais congolaise lamuka place oza congolais congolaise sala ménage mpe na baachat na yo osalaka donc babiloko mosusu vraiment libéré yango biloko mosusu mpenza dégage yango biloko mosusu mpenza kosomba lisu te kokota asu na barange wana te banda kotiaka kame mwa som moko mpe ya malonga mpona oyo etali kolia banda kotiaka som moko mpe ya bien oyo etali kaka kolia
elamba luka na ope po ya mwa primo ko ata ya se esaka l'essentiel kozaka na mwa coup d'œil soki coup d'œil ezokoki kobimisa mpe eloko moko mpe ya bien na prix ya se oza oblige te kaka ke okendaka kobimisa bamonta ebele mpo na komisombela elamba okolata parce que okoki kosomba elamba wana ya cher me lelo nzoto na yo soki maladi ekoti lelo nzoto na yo soki ebebi olatela elamba yango ndenge nini olatela elamba yango ndenge nini kabelo nga to tie me soki nzoto eza esu malonga te kitoko nango mpe komonana te totika nano badepense inutile na makambo oyo eza komemela biso litomba te congolais congolaise nayebi kolingaka kolata nayebi kolinga ozala propre ozala fashion epe eza identité oyo bayebaka yo congolais place nyonso ozalaka ezalaka na ndenge olataka eza mabe te parceke tokotika yango mpe te parceke eza eloko moko ya bien tolataka na biso mais problème eza tolukaka kaka ya cher te koluka kaka ya bamonta ya likolo ya makasi te luka mpe eloko mosusu ekozala na mwa prix moko mpe abordable prix moko ya bien olati comme ça mpo otikalaka quand même na mwa monta mpe ya bien mpo oliaka parceke kolia eleki nyongo ya kolia eleki nyongo ya kolata nyongo ya kolia eleki ya kolata parceke soki lelo oyo oza susu na santa malonga te elamba ekovanda yo mpe na nzoto te elamba evanda nango yo na nzoto te elamba ekovanda na nzoto te siko soki elamba evanda na nzoto te ntina nango eza nini ntina nango eza nini kabola mpenza message oyo ekomela bandeko mosusu ekomela bandeko oyo banegligeaka eloko etali ya kolia eza neti na bato mosusu okomona akoprefere ta mosu mbongo na ye asomba biere amela me kolia na ye moko azonéglige azolia malamu te me azomela mingi azolia malamu te me azomela mingi babiloko wana nyonso mpe eza malamu te mpo na sante efolia bien ntango ozomela oyo ozalaki oliaki bien wana oyi kobakisa mwa nini eza différent mpona bato bamelaka consone okoloba bango mpona bato peut-être bamelaka ole nanu bien apres wana soki oyo obakisa biere na yo mpona mosusu tobi tika olinga no otika te bon soki oloko olinga otika te me luka nanu mpe ole nanu bien ole bien apres nde oye kobakisa mwa biere me siko soki eza ke oliaka malonga te me ozomelaka mingi eza kosalela yo mpe mabe na kati oza kose détruire congolais congolaise sosola mpe lamuka vraiment lamuka tika pena makambo oyo mpenza ya koluka kake babiloko ya moins cher ya koluka konéglige makambo ya kolia do yo ezaka oyo okute nango le oza na ntango kutu te osala analyse oza na ntango kutu te omeka kotanga notice nango bakomi nini oza na temps te omeka ta mosusu peke nameka na kokota nakoya na bagoogle makambo nyonso se ekoma nango elongo nyonso okobeta oyeba okopesa yo badetail okota nano otala nano avantage eloko naliaka mikolo nyonso eza nini desavantage nango eza nini mpo na nzoto na nga neti likambo etali ngulu bomeka na kosala barecherche sur yango mpo soki nga nalobi ta mosusu bondima te bokota na bosala recherche ya ngulu bosala na barecherche ya ngulu boyeba soki ezalaka avantage na sante na biso to te do babiloko mingi eza nango mpenza malamu te bandeko na nga me tozokufela yango ka likolo ya moins cher oke na bambongo mpe tozwaka soki kaka tomeki vraiment kosala toplanifie malamu tobongisi mpena malamu todimine mwa badepense mosusu tomisalelaka mpenza ememaka bambongo ebele todimine mwa badepense wana omonake toza na suffisance ya mbongo mpenza ya kolia bien parce que toza na baeurope mpo wana kutu balobi na biso ezosalema na niveau ya nini ya France 50 personnes mais na bamboka nyonso oyo tovandi tomeka na kosala mpe barecherche kombele bacongolais bazokufa mpo na mboka na biso kutu na parlant même pas kuna kutu nde tokocomprendre atane mo ntango lite ya pete ateyaka abaka nyonso okuta nango don ole bazoliaka ndenge wana eza mpo na nini mpo na difficulté mpo mosusu na olanda azolobake kala mingi te mpo bakoma olia meme ata na bampuku quand même bango kuna tokoki kocomprendre
tokoki kocomprendre mpo na pasi eza kuna misala eza te social eza te vie eza mwa difficile me biso bato oyo tozaka meme na baeurope oyo tokutanaka ta na mwa quelque chose oyo tokutanaka na mwa mbongo moko ya malonga il faut quand même tolia bien il faut quand même tolia bien totalaka pena makambo etali ya kolia yango video oyo eye po interpele biso nyonso eye po interpele biso nyonso oyo bato balingaka kosala badepense te mpona makambo ya biloko ya kolia tomeka nanu vraiment kozwa conscience yake eloko tozotia na nzoto na biso yango nde eza koconstruire mpe yango nde eza kodétruire soki tokotisi ya mabe edétruire tokotisi ya malamu econstruire peut-être yango ekoki kodimine mpe bamakambo oyo touti koyoka na kati ya audio oyo congolais tala eloko ozolata luka mpe ya prix ya se koluka aka prix ya monene parce que yango kutu nyonso oyo okoki kotia na nzoto eya nango na problème te mais oyo ekotaka nde na kati ya nzoto na oyo yango nde moto eza na problème mpo soki okotisi kaka ya mabe soki okotisi ya mabe yebaka obebisi nzoto okotisi ya malamu oconstruire nzoto na yo ozomona yango wana totala biloko nini oyo toliaka totala biloko toliaka eza très important très important très important vraiment congolais congolaise elamba okoki kosomba na yo ya moins cher ekoboma yo te okufa te mais eloko ta mosusu oyo wana ya moins cher ya kolia ekoki koboma yo donc yango wana vraiment ndeko nyonso place yo ozali zwa conscience ndeko nyonso place yo ozali prendre conscience video audio oyo batindeli biso oyo tozwa yango vraiment à la légère te tozwa audio oyo à la légère te nayebi ndeko oyo te ndenge kaka baaudio batindaka nde nakutani na audio batindeli ngai alors ntango nayoki yango nga moko interpele ngai ya mingi apa na bi te naluka nakabola yango na bandeko na nga naluka nakabola na bandeko na nga bakongolais bakongolaise ke tomeka na kotala biloko oyo toza kolia peut-être ekozala moko mpe ya cause oyo ezali koboma me tolobi te kaka yango mutu kaka ezoboma bakongolais bacause ekoki kozala ebele me ta mosusu parmi bacause kolia mpe ekoki kozala moko ya cause kolia ekoki kozala mpe moko ya cause oyo ezali koboma bakongolais yango tomeka kotala etomeka mpe kobongisa tomeka koveye na biloko tozosombaka na biloko tozotiaka na minoko na biso tomeka mpe nanu koveye sur yango tomeka nanu koveye sur yango totika bahabitude wana yake koluka kosombaka babiloko ya moins cher parce que toyebi te à la langue esala nini na banzoto na biso tosombaka babiloko mpe oyo ezali ya babio eza très important tomona yango na kati ya bamagasin eza na babiloko mosusu omona bakoma yango mpena oyo bio biso na felana bakoma yango luono linene naturel mais eza na babiloko mosusu omona donc ezaka ndenge wana yango batiango na mwa prix ya se mais tomeka des fois moko kolandelaka mpe ndenge wana totika kaka kotalaka prix mais tala eloko oyo ekoki kozala malamu mpona sante na yo oyo ekoki kosungaka sante na yo ezala bien en tout cas mpona kende mosika te namema yango mpe molai mingi te nabeteli kaka se te vraiment nakeka na ide oyo ndeko azalaki nango vraiment ya kotala babiloko ya kolia ke babisika mosusu omonake kaka bino na bino kaka bakongolais nde bose retrouvaka bakote wana na barange wana kaka bino bakongolais omona mindele bango bakotaka te baya kosomba bamipanzi wana bakotaka te baya kosomba babiloko boye un vrai mundele mpenza omona ke donc tomeka pena nanu koveye penza na babiloko wana tosombaka mpe babiloko penza oyo eza na bagrese mingi te babiloko oyo eza penza ya bien ekosala biso malamu mingi peut-être ekoki mpe kodimine mwa bacause ya liwa wana oyo ndeko awuti na koyebisa biso ke 50 personnes vraiment na semaine c'est beaucoup vraiment na Congo kutu na parlo pa bino mo bomona baliwa donc ya kosakana te malgré que
bakozi eza nango ebele bakozi mpe kokozala ebele mosusu mpe eza betamboli na bango ya mabe bazotambola mabe bazokutana makambo mpe ya ndenge na ndenge. Donc en tout cas me mpo na lelo tobeteli na osete mingi ya biloko ya kolia. Congolais liaka malamu eza mpo na avantage na yo. Nzambe apambola bino bopambola babisika bino nyonso tu bozali. Nzambe asala bino bolamu ebele. Napesi bambote na nga mpenza na bandeko na nga nyonso tu, na mama na nga Leontine, papa na nga na Clé. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola vraiment baleki na nga nyonso tu, bisika bino nyonso tu bozali boze ebele bino nyonso tu. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola vraiment bandeko nyonso tu ba mama maison d'adoration. Nzambe asala bino bolamu. Nzambe apambola ba mama Felandi nyonso. Nzambe apambola pena bandeko nyonso tu oyo balandaka chaîne oyo kombola bopeto. Nzambe apambola Pasteur Serge. Nzambe apambola mama Dadou. Nzambe pena asala bino babolamu ebele. En tout cas, tokutani penza à la prochaine numéro. Boza toujours ka branché connecté na chaîne abino kombola bopeto. Tozaka poto sunganaka. Tozaka poto kabola ba mayele. Elo muso ko za lozo négliger tant muninga muso prendre conscience eza bien vraiment to sunganaka po biso nyonso tozala malamu. To luka bolamu ba congolais, to luka bolamu ya biso nyonso tu. Nzamba pambola bino bobo sanate eloko to uti na kolobela ke veye na biloko oyo ozali kolia parce que mutu atimolaka libulu na ye moko kaka na oyo azokotisa na kati ya munoko na ye, oyo azotia na minu na ye, yango nde mpe eza kolakisa ke koumela na kokende na ye na précipité ezodépendre mpe na yango. Donc ole malamu ekopesa o santé kitoko okoumela, ole mabe ekopesa bamaladi ekoprécipité liwa na yo. Donc nzamba pambola bino bambote na pa abeli. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola mama Charmi. Nzamba salo bolamu mandoi. Vraiment loboko na nzambe ezala likolo na bino. Mama Sandra pambolama vraiment. Mama Nadine pambolama. Donc maman nyonso a maison d'adoration, je vous love grave. Ba mama Feland na linga bino makasi. Nzamba pambola bino surtout biso ba mama biso neto simba mama kusawana. Biso neto simba ba cuisine ba mama Feland. Biso neto simba ba cuisine. Yango wana message oyo interpeller biso. Ketan tokoti ba magasin to mekaka quand même ko ponaka pe ba biloko ya malamu po mabota na biso ezala bien. Nzamba pambola bino famille la grâce, que Dieu vous bénisse. Donc nzamba sa la bino bolamu mama Chantal, moi si à papa Marcel nzamba pambola yo. Donc nzamba pambola bino nyonso tu boze belé moyena tanga bakombo na bino nyonso na mbala moko te mais nzamba sala bino bolamu. Nzamba sala bino vraiment ba bien belé. Petite sœur Ange Mirano veut dire moi la mutete la otete la ke mafumbe. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo na papa la biso Geoffrey. Nzamba pambola couple na bino bokende toujours ka liboso. Donc total la biloko nini oyo toliaka eza très très important. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine numéro et je vous dis bye bye.